Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino sito ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi no ba mbote. Ba ebwe ma vie puis miko wazima, est-ce que vous allez bien? Boli bandi ko na kimi eza. Ngale na zo vraiment en forme te. Aso bola mu ki bien nzamba zo lokumu. Soki boza na makasi bokie misala nzamba zo lokumu. Soki poza na santé mwa mbili nzamba zo ka lokumu parce que Bible bien biso ete na circonstance nyonso tokumisaka nzambe topesa nzambe merci. Ngawa bino lelo na lamuki penza pas très en forme, mais vraiment en forme te. Nazaka aneti hein. Nzoto mwa bolembu hein. Ebo mona za vraiment en forme te. Nzoto za mwa bolembu belembu. Mais le kwa nazo tambola nazo loba na pesa kaka nzambe merci. Malgré nzoto za ya kolemba mais na pesa kaka nzambe merci. Merci bingi na biso to ba ebolinga maman Eliane Nitu. Obo sepana maman Eliane Nitu. Obo taka ba émission maman Eliane Nitu. Ope bo comprendre ngo bien. Ope bo tala ka soko otali obengi nga maman Eliane na mona kibo na mona kibo na mona kibo en tout cas na pesa bino merci. Na lo baso za mutakana ko tala ngate po sepana na ngate. So poza fanatique révolté ko tala ngate po sepana ngate. Na oumela mingi te na kosolaka mwa muke na okende peka na mwa lombango nde na ebisi bino ke je suis pas vraiment en forme hein, naza vraiment pas très en forme. Là muke na moi hein. Chaque jour est dimanche te. Na ko continuer muke na okende na penza musika te muke kaka na baka mwa muke. Et ça la passe pour na ozongi sa kombo ya ndeko na sa rafine tumba na ba émission personnel. So mutatiki biso ake ifo otika molimo na epe makana kimia. Mais soki na yesusu mwa muke koswana bino parce que bino ba ebotala ka biso nde bolinga kotinda ba video mama ni totala kuna balobi boy mama ni totala balobi boy bato batinda linga vraiment ba video oyo bato basali ba émission sur bana ya Rafine Ntumba balobi ke bana Rafine Ntumba baleli mama na bango te ba traiter bango de bandoki bale baza bandoki oya mwasi wana koza na ba 14-15 ans ba critiquer même habillement na ye balobi ndenga alataki bongo vraiment atina ba tile alatina ba biloko matoyi ye muto azokende kunda mama en tout cas bato belé oyo ngai ba bengi ngai to batinenga pe ba video oyo baninga basali ba émission ya ko critiquer bana ya ko finga bana ko tenir ba propos moko trop dur vis-à-vis na bana bazana regret makasi ya komona ke baboti mama moboti oza kofinga mwana ya mutu oyo mama na ye moyen atelema aya ko défendre mwana ye ezate bato belé tozaka na kati ya kobunga na kati ya facilité ya kofinga bana ya baninga mwana ya mutu oyo azana baboti ye yo soko ozote mozo finga ye motema baboti ya surtout mama papa to cha de côté motema ya bo mama enyonga maka soko za mama moboti obwaka so ito poke na maternité bazo fingelo mwana okoyoka motema pasi ekosala yo soko za tana munduki ba pese munduki obeti mutu masasi po atika konyoko la mwana mais siko lokanga batindelinga ba video natali nanga pe na moni na ngai na bi bon mutu na mutu azana ndenge na ye ya komonela makambo babi bana baza bandoki so talibano yo mama na bango nyoka mi na bango ko uta na bango na Congo ko leka na bango nzela ya mai ko koma tina France kolo mutu aboya ka mutu te kolo mwana ta mwana na zando ki aboya ka mwana ete ko yabika za yanga na boti ndoki siko na sani na kabele mutu mususu ovanda kana ndoki na yo po aza ya yo osani mais comment on mutu musuko finga mwana ya mutu mususu ça fait trop mal alors na okene musika te eza susu kana bandiko babia maman Eliane to moni quand même maman moko azana bo moto azana bo mama kati na ye asali video ya koloba ko défendre bana alors totana video ngana bino avant ngana ya kokota na mwa maloba nanga ya suka to kotala video de kona biso mama bonheur asala ki à propos ya bana video ya ngoyo to landa ye ndenge nini ye alobi ye pe aye kolobela par rapport à bato yo bafingi bana o ba traiter bana bandoki o ba sali nini ye en tant que maman aye pe koloba na modèle oyo ye amonelaki to yoka ye ba mama nyonso oyo ba osala bana ya Rafine Ntumba ba live na ba video boya na ba mama lo to sola entre biso mikolo ba mama ba ikoko chingi boya na lobia chiko zo sala ba live wana na ba video bo fongoli ba caméra na bino po bo sala ba video ba muso bazo fongola ba live po bo sala ba live
botondisa bato boza sérieuse bana ya Rafine Tumba oya mobali wana komona ye soki mpe indi akoki kozala na ba 11 ans nde nayokaki oya mwasi soki eza ebele 17 ans donc baza bana oyo bino bokoki kobota bokoki te bana baboti bomitiana na place ya Rafine par exemple bino boza susu te bokufi eke na nsima na bino bamama moko boye baza kosacharne na bana na bino est-ce que bokosipela nango d'abord premièrement bana wana baza bana ya réseaux sociaux te prévenez tant maman na bango azalaki na mbomo oyo totikala komona jamais indi na live totikala komona jamais Melissa na live donc encadraki bana na ye abombaki bana na ye na nsima na ye bino bamama mikolo boye donc bozozwa mpe temps na bino kosala soi-disant analyse yaya bana na baza bana bino bokoki kobota so nalobi na analyse mwa moke Rafine Tumba akufi na maladi oyo nayebi te soki mpe maladi nini nakoki koloba yango te parce que je ne maîtrise pas. Ça peut être aussi que avant sa mort a préparé ki bana na ye ayebisaki bango yaya ndeka ezalaka oya mwasi ezala forte soki naza te yo nde yaya oya mobali pareil bino boyebi soki ozobelisa mutu abelisa bato mutu abelisa mutu boyebi ndenge azalaka. C'est sûr, Rafine a préparé ki bana na ye basi balelaki mpe ensemble na mama na bango. C'est sûr et certain, moi je suis sûr que Rafine a préparé qui bana na ye. Kobel sa mutu za facilité. Sikoyo, même si bana wana baza na mama na bango te. Bino nde siko kana ina tuna bino nde siko boza na mama ya mama ya mama na bango. Boza na mama ya Rafine. Koleka bana wana. Donc pour la bino ba congolais mutu azaka na mawaza mutu yo ami bambaka na se aza so pendenge nini aza perturbé aza so pendenge de mutu na alaxi bino kaza na mawa mais mutu na mutu za ndenge na ya alaxa émotion et surtout la bano yo moi na déjà toki na aza na âge adolescence on a na sana mwana muke 11 ans bon toki na ndenge bino bolingeli toke na ondenge bino bolingeli ke bana na balaxi émotion te bamususu kutu baza kodeporte bana na baza na kidoki mama sikoyo yo mwana oyo okoki kobota okoki kovandele na live oyo bana kosala analyse sur ye sur comportement na ye bomipesa valeur ako bomitia na place ki mama boza bamama wana baza bana même si baza na émotion te baleli mama na bango te est-ce que ezopesa bino droit ya kwa kovandela bango na live ya kosacharne sur bango mama oyo communauté nini oyo nzambe na bamama bakomi bazangi na mitema bomama bana mike bozosala bango baanalyse bamineur bamosusu kutu bozosala balive ya ngana bino tokomi ata kuna na matanga yango te mais makasi kaka na balive batalaka mpe eloko osala yango analyse te batala mpe moto osala analyse bana na baza na réseaux sociaux te sikoyo si je comprends bien donc bino lokola bosala analyse sur Melissa soki Melina na Endi donc ba Endi na Melina baya korépondre bino ndeni balelaki pourquoi pas balelaki te parce que balelaki fallait que basala donc baya korépondre bino de soki mwana na Rafine Tumba et qu'elle a dit que le maman naïe a simbi le micro avec qu'on répond le bidon ba maman nyoso yo o aza impoli bozo za charner sérieux wana bo bengi impoli o le bino protéger bana biso ni so toza na bana bandako to yebi nini mwana soki aza na âge adolescence izalaka oh ba mama bosalinga somo basala analyse fallait bosala analyse na mobali na ye nde moye moko Rafine Tumba nde soki mpe Rafine Tumba kompone Rafine Tumba voilà bozosala analyse na bana oyo baza kutata bana ya réseaux sociaux te kaka bulozi buko balozi boza badoki boza vraiment bakadion pemba na comportement au bozo la vers bana mikie
maman. Bana ya réseaux sociaux te. Ngaya nakoloba kutu mingi te. Peu importe. Attitude na bango. Ba tikali basa bana. Et ça juste, il fallait que mon colombo pour encadrer bango. Yaya fait ceci, il faut faire cela. On est comme ça, on va faire ceci. Il faut être comme ça, il faut se comporter comme ça. Il faut. Maman. Beaucoup de gens ont l'analyse. Pour la vie, ou bien pour la posa koloba. Et tout mba do ana TikTok ko salaire ke ba ko lokota yo. Awa na bébé. Ba ko sala analyse. Voilà. Naransi to yoki wana ndeko mama bonheur ndenga lobi. Nanga kina loba boy bandeko. Oyebi mindele tan ba kufelaka awa. Même ba mara na mabeleta. Culture comme ba na mabele za ya biso ba africaine to ba mana na mabele to panzana. Et pour ça pe muto kufi atokufeli mobile babi bon oleli mingi to kotina libulu muto mo ndi makota libulu azate mno so alenga bo moine muto linkota libulu azate. Tambo za ko traiter bato bandoki. Est-ce que et puis bato ko te bano baza ba mineur. Tout le monde a soki moi ça kufeli mobile babi ke ko moi ça kufeli mobile elle aura du mal à okende wenze ko sala ba kosi ko lamba basala kanini bazoka mwasa libala babimisi ye tomona kito tokola na bakatu mona papa mobo ya kufi babimisi mwasi na ye bakena na wenza bapesi mbongo somba biloko akolia zonga chanzungu na moto lamba tomona kape na matanga batu mingi balelaka imene mama zenga luke tulusa bazo balota imene mama imene bazo baluka ebembe batu na batu bana modela bango lia siko mwana oyo azana no mineur aza mineur. Moussa bo mwana azana 10 ans ba tout ça na ba émotion ndenge mon côté. Mwana oyo azana no mineur. Maman na ye akufi. Kobina wana eza kobina esengo. Et puis faut ba kibiso ba luba tobina to lelaka na mnoka mboka tso to olela tozo yemba ba bina kape. To binaka. Eza ekolo. Et puis mwana na nzembo ba chela kyo na moniki mwana za kobina azakobina mutwash. Maluka tonda nzembo na malubo yebi yango lekisaka nini. Nzembo malu boyebi te bobina kana bino kaka malu mais botuna biso oto yebi nzembo wa malu eza kolobela même matanga wana boza ko mona eza kolobela même matanga e omoni munoko soko yebi to zo kufela kaka kobina nzembo wa bato mais munoko yebi te to kufela kaka kobina malu nzembo wa chala mwana mais makambo contenir nzembo mingi boyebi yango te soki babinisa ki mwana wana ndenge babinisa ki na moninga ya mama na ye azobinisa ye wana ezaki pona kolongola ka mwana mwa souci dasi ni ya malonga mwana azosala ka boye kapo mwana bandanga na mona kiti melisa na osaka ka boye mais parce que bayebisa ke yaya telema uninga ezate ke akendeke na boîte de nuit ezate soki ndenge nini non bandeko na bana mike ba mineur maman moko olinga te ba traiter moi ne aza ndoki ata molimo rafine et kolinga te ba traiter bana ni baza ba ndoki olinga te aba non ne touchez pas mes enfants olinga te ba traiter bana ni baza ba ndoki mutu na mutazana émotion na ye mutu na mutazana ndinga ashiraka ba émotion na ye ezana tant tozo kola bwana kati ya ndako okoma yo ba beti yo oleli ogangi ba beti ndeko na yo alelite meta musie ba beti makasi koleka yo alelite aleli na kati ya motema maboko binisa boye ebima bayo kaninga aleli ninga gangi mena kati ya motema azo souffrir nango meza yo mtu babeti kaka mke donc tout ça beti makasi maleli boyete aliko la que sa faiblesse wana te mona ki ngala leli la binisa ma miso makufela na kati ya motema tout ka ba jugement musie za utilité tout est permis mais tout n'est pas utile bana ya mikie bazana ba mineur mona naka po baningise ka malu ka baningise ka abinaka mais bazolongole mo ba souci tant on yebisa kabino ke liloba oyo utapande kona biso moko nani mama kongo mutalo ba liloba lo bien malamu mibali bakufa avant ke basi bondimi yango siko parce que ce qui Rafine Tumba azalaki to marié exemple pour kufa célibataire so azaki marié azaki na mobali papa ya bana wana ke papa bana muta kufi alimeki encadrer bana
anga encadré bana papa akufi fo bozala boye mais le quoi c'est qu'il est célibataire ye moto akufi aza na sœur na ya makila te aza na frère ya makila te makila kindeko ka ya biso bonde tosanganaka mais moto po encadré bana azaki te ekobisa mona ke mona tala boye mais ntango batie mama na libulu bakondi mama camarade ya mama atelemisi mona ke ningana bino bakanisi mona binekiki azobina aza na esema mona azoseka mais azosala sourire jaune mais kati na ye ezalaki ete parce que ndenge bazoyeke ya kobina bino bomonaki ya mobali abinaki te parce que baza na deux caractères différents tomonaki même ntango baotie mama na bango na se ya mabele oyo ya mwasi melisane soki melisane kombo mpe rafine apesi mona apesa makasi alobaki ti acheki lusanzu nde biso baloba tobenga ngo lusanzu alobaki mais oyo mobali ntango babaki aloba bi non alobaki te parce que bango mibale bana caractère ndenge moko te tomonaki ntango mwana wasala live oyo mobali enji asalaki live mais melisane asalaki live te atelemaki azotala ndenge nini ndeko na ye azosala live mais ye asalaki live te elakisaki baza na deux caractères différents moto na moto aza na ndenge na ye bandeko kofinga bana baninga ofo otiki eza bien te eza malamu te ye kuta aza ya kokufa mais bato mosusu bazofingele mwana oyebi motema te motema mpo ya kufi akei de son vivant soki ofingi mwana rafine tumba rafine otiki bongo finga mwana akoya korépondre yo eya mosusu makambo mosusu tootala otalobi tout est permis mais tout n'est pas utile oyo boye na osala te oyo boye natika na ngai eza bien te bato baa na mpasi bozotuka bango lisusu bato nyonso oyo baleli rafine otole rafine motu ni akozala na nani aperdre lokola bana ya rafine po ata mibali abotaki na bango bana baperdre na bango te parce que bazalaki te bakabwana nani oyo aperdre lokola bana botala bébé ya 17 mois ya 17 mois bébé mwana azokende na aza na adolescence soki mpasi amoni bamakila to barègle na ye toyebi te ntango akomona ngo komi kotelengana abanda kobenga balakisa ye basalaka ndenge nini moto aza na mpasi lokola bana wana aza te moto azosouffrir balamuki na ntongo babiso balaki bonjour mama bonjour Melissa bonjour Enchi bonjour Salem moto akopesa bango so bonjour wana na ntongo aza te mpasi oyo baza nango bandeko totikaka kotukaka bato mpasi oyo bana na baza nango bakoyaka boye te baya kolakisa eza pe ata na bacouple mpo bana bato mpe bokosala barapport sexuel moto mosusu aexprimaka basentiment na ye mosusu mpe aexprimaka na ye te nzambe asalisa ndenge moko te mosusu akoexprime mpenza aexprime yango mpenza ke nakomi mosusu akomi maexprime na ye te ali kolakisa faiblesse wana te akangi motema c'est comme ça bajugement eza yamo bajugement mosusu eza wana eza utile te tout est permis mais tout n'est pas utile en tout cas oyonga na voi nange eza mpenza bien te namonela awa ele nanga mpenza na forme te naza mpenza na forme te nde naza nayeki kaka mpo lokola bamama balobilobi mama eliane bamama moto na moto aza na ndenge na ye soki eza mwana ndeko na yo akufi akei babandi kosala mwana ndeko no balive okokanga motema okoloba naki kodéfendre mwana ndeko na ngai c'est comme ça ce n'est pas bien mwana bacece mwana na baminiature bacece mwana na baminiature bacece eya malamu te bobunda ata na moto aza na bomoi bosona na moto aza na bomoi mwasi akufi oyo asaki déjà ce n'est pas bien. Le péché est individuel. Ata maman na ye dans le passé, asalaka metala eka maman etali banate. Tant ba ya kokanga mutu. Bomona te mbila ye na ndako moko ya kokanga bato kuti bina zubina nyoso nano. Akena bino metango atala te ezaka na ya problème bakangi ka mutu yo asai lisumu. Lisumu ezaka ya mutu moko, ezaka ya bato mibale bato misatu te. Oya asaka lisumu nda funda ka mafia et lisumu na il faut pas mélanger les choses. En tout cas, félicitations à maman Bonheur. Tant batindelenga ke maman du talo mo eza na moto oyo alobi malamu mpona bana yango na cheli bino so boko continue kosala ba live mpona bana bokotisa ba vue na bino ba 10 000 ba 20 000 ba 30 000 bokotisa na bino mais conscience na bino un jour koloba ke autant maintenant la fin du moment kotisa ba vue ebele parce que na siki émission moko boye boye na finga ke autant na conscience na to c'est ça na maman Bonheur bobani singa bana baza bana ba mama bazaba bozul ole bo pambola bango yesa bango nzambe pambola bango batela bango po mama bango Rafine Tumba azalaki femme forte autant sungana yo ba courage Rafine azana ngo yeko katisa mai ndia katisa bana tam sungana otoko sala ngote bo pambola muninga bana ko likambo nini bino na bandako na bino bozana bana o bazali ba meme ba parfait bana ba parfait ba sumuté Botala pe loko kochela pe munoko te yaya. Mwana zaka mwana
bana bapesaka ye kaka baencourageaka ye kaka bapesaka ye conseil bana wana ngai bokomi kopesa na baexemple na bino ngai ntango nakufelaki noko ngai ntango nakufelaki yaya mais c'est toi yo oza bango te lobano nano mbadi Rafine tala nsima soki atali atande basaleli bango baémission mikolo bazorebela bana mama Rafine yaya baninga bakufaka boye te batikaka bana boye te nayoki na bafriction babenga bafriction chair de poule voilà bazonga nde baozela mama bonheur Rafine mama mosusu kutu afini mwana ngo aza te na bota mama na ye te yo sosala moto komonaka courage oyo osala na vi na yo mpona bana na yo tala bamama mikolo nde bazotia minoko na bana mama yaya Rafine olelisanga lokwa ndeko na nga bonga lelo so na chezolo na se donc boko bana kopupoela nga tie boko pupoela nga bana nga nyonso communauté oyo nini nzambe bazopona so bato akolobela te somo yesu bamama maloba na bino wana boza kodeklare boza koloba mpona bana Rafine ekozongela ekozongela bango na bana bango esimba te baza ata famille te ozwa bango te ce n'est pas possible bana ya motu mama bango akufi bapapa na bango mpe bayebani te en tout cas tosuki na mama bonheur bino mo motu bokomona bandeko bosala oyo bolingi so bokontinue kotia bango na baminiature botie so bokontinue kofinga bango bofingi lokola bokangi bango bandoki kaka mpe bino kaka bosaka motema na bino elingi mai ntango ozosala makambo oyo nyonso soki oza na oyo yo bana yeba mpe ke mokolo yo mpo ozala te modèle yo traité bana Rafine nde modèle pe bosali ni bako traité pe bana na yo koza pe lisusu te po ya ko défendre bango na kati ya kunda oyoka motema pasi nde Rafine wa motema pasi nde ba traité bana ye ndenge yo pe tango za na kati ya kunda oyoka ka motema pasi o Rafine azo sala nini azo yoka bizela ko finga ka bana baninga ko cha bana baninga na mutalaka papa nan bokuta na likambo te ko finga bana ya bato et surtout bano bana moto défendre bango azate moto na moto azonga kati na ya tala mais bano ne na fingi bango ba émission ko ça les belé ba makambo ko ça les belé ça c'est la honte so ni na ba communauté musu ba obenga ba oloba bino ba zairwa penze ba comportement mo ndenge ba mama bibi ba osela bana ya muninga kofi ba osela ba live ba osela bana ba live soki amenisani wana soki melisani Rafine pa pesa mwana kuma makati soki melisani soki meisani ye mo amta bana prononcer ngo bino bozo ngande bozo kaka na ndenge azana soko ateli ba tantine bi ba tantine oyo na ke ko finga bango so yo finga bino bobaka bokola ba mama be shame on you en tout cas na mama mingi pona communauté na biso ma trop